Bon, awa to comme la site historique. Esika oyo bozomona. Esika papa Smoky Mbangu avant bakanga ye aliaka na bayekoli na ye. Baliaka makemba na nguba na bayekoli na ye na esika oyo. Bayekoli na ye bazalaka 12. Bazalaka mama Mikala, papa Johnny Mayanga mais bazala 12 bayekoli na ye. Baliaka na ba mukolo suka oyo babandai kokanga ye, bakende kokanga ye. Atikala kolia na bango. Même la Bible so tali na tangu bakanga kolo Yesu. Kolo Yesu avandaka na bayekoli na ye, azolia na bango. Aisi bango kati na bino mutu moko akokangisa ngai. Eza na mutu moko akotekanga. Tata Smoky Mbangu pe azalaka na mutu moko atekaka ye. Papa Smoky Mbangu batekaka ye papa Lutala na 30 francs. Photo yango na tieli bino. Kolo Yesu pe batekaka ye na 30 francs. Yango bozomona awa. Mukola suka oyo avandaka na bayekoli na ye, babandai kolia, babandai kosolola. Mutu atekaki tata Smoky Mbangu ye pe azalaki kaka na kati ya bayekoli na ye. Oyo pe atekaka kolo Yesu azalaki pe kaka na kati ya bayekoli na ye. Donc oyo aliaka na biso kaka yenda bumaka biso. Mais tata Smoky Mbangu tellement que ezalaki makokisi. Ayebaki na ye nyonso ke mutu moko kati na ye akoteka ye. Kolo Yesu pe ayebaki na ye nyonso ke mutu moko azotambola kati na ye akoteka ye. Donc histoire yango ezaka moko. Makambo obo monaka kuna Bible eza yango yo. Likambo ya tata Smoky Mbangu na kolo Yesu ezaka ka égalité. Po kolo Yesu alobaki ke oya koya akosala ya mingi koleka o ngai na sala. Donc yango to mona tata Smoky Mbangu toza sikona tango ya molimo mosantu. Ke akovanda na bino libela na libela. Yango toza na tata Smoky Mbangu asali pe ya mingi. Mingi basali ndenge moko kaka na kolo Yesu. Yango na bokomona ke bande ko na bolu kwa kolo Yesu bozwa ete. Mais tata Smoky Mbangu bokomona ye. Histoire obo otanga na Bible mais eza siko réel nango ezali pa tata Smoky Mbangu. Réalité nango ezali pa tata Smoky Mbangu. Yango ba esaka bino bosala effort ya kolanda ba histoire. Tango bozolanda makambo ya Kimbangu boko comprendre ke makambo eza na Bible. Yango nde salami awa eza na ba site nango. Mais makambo eza na Bible soko luki esika basalela yango eza te. Mais makambo o tata Smoky Mbangu asali yango eza bisika nango oyo atika bilembo ezali. Makambo ya kolo bilembo ezali te. Mais tata Smoky Mbangu bilembo ezali po alongola bisika nyonso o bilembo ezalaka alongola ya nango na nkamba awa. Et puis soko ke na Israël histoire ya kolo Yesu balobaka na munoko mais ba site eza nango te nyonso fondé histoire et nini cimetière ya kolo Yesu ezate papa de ngenda akendaka peda na mboka wana ayesi bango tanga kendaka kuna anokisaka mvula ebanda ko beta kuna te mais ayebisi bango lakisa ngai cimetière ya kolo Yesu po ye yebi mama munyonso bake balakisi o cimetière na ye yango et puis baki surtout te ezaki wana te oyo donc on comprend que ba yebi makambo zo sala te ba munyonso eza awa na kamba na ntimanti motema ya Nzambe ya se nde bisika na ye nyonso o makambo na ye oyo bombama evandi. Merci beaucoup na ba oba Holanda biso tozo continuer kaka. Voilà esika oyo tozaka na lukengwa na présenter bino esika oyo awa na kati awa tata Smoky Mbangu alamusaka nzuzi mwana ya mama mafuta. Mama wana ayena mwana akufa. Ayeba papa tango ndako la musabatu ala musela ye mwana. Papa Smoky Mbangu ala musi mwana. Mais mama wana nyongi a regretté alobi mwana esi akufa ki bala musela lisusu. Fala kende na ye kaka nde tata ye ko zongisa mwana na molimo. Donc mwana lamukaki me mwana kufi lisusu mwana ayeko kende pona maloba ya mama o ezalaki na ye na motema. Onyonga oya nyongaki donc regretter oya regretaki esalaki pe Nzambe pasi bon mwana ngwaki na ekopema na kimia nde akende kopema na kimia. Voilà, merci beaucoup. Donc ceux qui nous a pour le moment même ba sujet ezali tozo continuer pe kaka bokomona makambo eza vraiment ebele boza décider. Merci beaucoup. Voilà. Awa eza esika oyo papa Smoky Mbangu abandelaka musala na ye. Première musala na ye oyo abandaka kosala na 1921 ebandelaka awa nde abikisaka mama Kiantonda. Mama Kiantonda oyo azalaka na maladi ya mutu azalaki po alala po azana kimia po batela ye mabanga likolo liloba batela libanga na mutu po alala po azwa mo kimia po batia pena libanga po azwa kimia. Mais soki azwa tie libanga te akozana kimia te. Yango wana papa bandai koleka kolo Yesu abengi ye
Fumuiso abenga bise zonga. Ok, ne kobikisa mama Kiantondo. De azonga ka ayeti esika oyo. Awa toza. Awa nde abikisela ka mama Kiantondo. Bande konanga. Kobikisa mama Kiantondo na maladi ya mutu. Ezali signification yango eza nini? Ezali lavage ya cerveau ya mutu mwini. Yango tata sima kimbango ayaka pona ko laver ba cerveau na biso. Yango mona bikisa ka maladi ya mutu. Pona ko laver ba cerveau oyo, pona ko sukola ba cerveau oyo e bungaka ba cerveau ebebaka pendant temps mulai. Yango wana yaka ko bikisa nanu mutu nanu ozaka na maladi ya mutu et puis akoma malamu nde asala musala na ye. Tango baba siko kimbango bikisaki mama Kiantondo ayaka kokende. Et puis tango akei mama Kiantondo lobi nani abikisi ngai do nani asali ngai boye. Bayebisi ye kimbango. Donc kimbango nde mutatsanga maladi. Yango nde ayeko bikisa nga. Do yenda tsanga maladi oyo. Asilika abandiko tomboka. Nde kolo Yesu ayebisi tata simo kimbango zonga kuna mama Kiantondo aza kosilika. Asilike nenga bikisi ye. Nde tata simo kimbango lobi kolo. Mutu ngona makambo ngona boyaki yango oyo. Tala sikoyo abi zonga ngana kozala na yo. Nde tata simo kimbango ayeko zonga. Mama Kiantondo akale ye. Ayebise yondo osalaki nga boye. Yondo oteki nga maladi oyo. Yango yoko bikisa nga, yango yoko longola ngo. Soki penza ya solo ke yo bikisaka. Il faut ozongisa nga maladi oyo. Oyo bikisaki nga maladi oyo longola kinga ozongisa yango. Ndenge de tata sima kimbango ayoko yebisa ye. Lobiko ezalaka kaka pona mbala moko. Tamu ya yoki boko mbala moko afukami asengi bolimbisi. Yango wana maladi ya kobikisa mutu eza pona lavage ya cerveau ya mutu mwini. Donc ce tata sima kimbango ayaki te nde parfois tilo tozala kaka na colonisation, nde tozala kaka na passe, nde tozala kaka na souffrance, nde to mema kabindele likolo to beta maka ndenge bakoko na sone ko nyokoma ya passe ya souffrance. Donc ayaki pona kobikisa mutu mwindu pena ko laver cerveau ya mutu mwindu alamuka mutu mwindu atelema mutu mwindu ayeba pe kaza na ba valeur na ye. Malgré batona ba comprendre bien te mais tozali ko kei pour comprendre ka. Merci beaucoup. Voilà, et si ka otoza papa Alexandre Djouma soda makasi soda ya tata. En tout cas toye tozo tambola pe kana ye. Eza site historique moko eza kitoko makasi eza très important. Awa nde babengi yango Kandiabola. Eza esika oyo tata Simon Kimbangu asala likambo oyo ezalaka étonné oyo ningisaka camarade oyo abandaka kotambola na papa kumpenda. Na Kandiabola awa nde bazalaka awa nde bavandelaka na papa kumpenda na l'âge ya 23 ans. Na tawana ezalaka na 1910. Na 1910 wana papa kumpenda na papa Simon Kimbangu ba camarade makasi. Papa kumpenda baoteta bandika. Tango bazoteta bandika ndika moko kopola ezalaki wana papa kumpenda papa Simon Kimbangu apasoli ndika na kopola ezwi papa kumpenda na bilamba. Papa kumpenda kangi abi Kimbangu obibisinga bilamba. Histoire ya ndika kopola esalama awa. Nde papa Simon Kimbangu azwi kaka ndika na kopola. Azwi apangusi lobo atie loboko na elamba. Papa kumpenda ndika wana ya kopola. Ndika oya kopola wana mamoko komi ya pembe ya kitoko makasi ya propre. Ndia pesa ka papa kumpenda bise lia ndika o. Ndia lia ka ndika wana esalama awa. Esalama awa. Babengi yango Kandiabola esika o. Ba site historique en tout cas biso to néglige ka yango te. Biso bisika ezali. Bisika pena makambo nyonso tata Simon Kimbangu esalama eza. Place au meza très important. Kaka papa kumpenda na 1910 wana. Yango nde pe kaka papa Simon Kimbangu ayebisaka papa kumpenda na kobota makali susu na 1918. Donc bazaka vraiment ba mimoko ba ndeko kanga makasi. Photo na eza wana. Papa kumpenda akufika la te. Po biso bato basala makamu esi ebele. Bazalaka ensemble tata Simon Kimbangu tango basala makamu esi ebele. Ba umelaki mingi bakobaki na temps oyo pe ba ndeko pesa ba témoignage. Ne papa kumpenda akufika la te yene mutu andako témoigner. Nandenga yebisaka ye ke kumpenda nga na 1918 na kobota makali susu. Ye kuta bandai ko ndima te. Comment yo za vivant? OK koloba ke obota makali susu na 1918. Ozela ko mona na 1918 na kobota mali susu.
nangu papa Diangenda ayeko bota mana ni ya 1918 nde ayeko pesa kombo Diangenda kuntima o yanga ya motema. Donc c'est ça ba histoire ya papa kumpenda ile kaka awa kapasi maki mbango abongola kindika ya kopola ekomi ya malamu et salamaka awa na kandiabola nalingala kisabino pe site historique eza très important. Merci na batutu balandinga yi vraiment merci na babone nyonso na ça ila bino musala bomona o eza important o ya bible botangaka eza pe histoire esalamaka na kala o skola tango ya sika na tango na biso ba histoire wana eza na ba site historique te mais oyo esalami eza na ba site historique yango na yeli bino eza important makasi lobi tambo no tango ngosu na ba bible po ekotaka na bible makambo tango ekosalamaka bible nango bokomona ka déjà ke botala déjà bomona pe ba site yango donc ekozape bien bino moko bolongwa na mboka boza boya na nkamba boya komuna ngo ezala malamu mingi. Merci na batutu balandinga tomonani à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu nalongi mokili Kembo ebele mikembo banda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosetela elongo nanga Kibangu nalongi mokili